Kamboye! Kamboye! Bajenoye! 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 Eudwe! Embazier! Bilumubiakulwe! Yangalala! Esengobe esengote! Qui est ce voca, qui est ce kwe? Tsai voca, tsai kwe. Na kombo tata mwana pe tata molimo centre. Lelo ezali mardi eza mokolo na biso ba jeune. Oyo toyokaka makambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza. Batata balobi mibeko. Tosala makasi mpona mibeko. Bango balobaki yango bayebi ntina. Bana Israel ntango babimaki na Egypte, na nzela nde bapesaki bango mibeko. Tata Nzambe moto apesaka yango na Moïse. Yango batangilaka biso. Kati na lingomba pe balobi mibeko. Yango bapapa balobi makambo misato. Bolingo mibeko pe misala. Yango nde toza kosalela mikolo nyonso. Bana Israel ntango bazwaki mibeko. Komaki na mboka Kana. Kuna mibeko na bango. Nzambe alobaki ke mibeko oyo otika te. Bosalaka mibeko bana Israel. Bango babakisaki 600 ekomaki 613. Soki ozwi médaille. Komboni na médaille wana. Mesuzana. Soki olati yango koleka zo koleka na balabala. Bazwi na mosala. Metango bakotelaka bango. Babebisaka. Bakendaki bowumbu. Mbala mibale epa wapi? À Babylone, hein? Parce que, pour l'année, bakendaki kona Babylone. Babebisaki be babongisaki. Yango biso toza kobanga to bebisa te na lingomba tata simoki mbango. To bebisa te po tolonga. Tolonga be tolonga te. Alors, chapitre oyo. Nakopesa. Mika 17. Au bande la 12, la 13. Bana mwana oya bebisaki azangaki musala. Akendaki koluka musala. Koto ya kendaki kuna nde akenda ko bebisa. Batu bazwaki ye ba profitaki lokola azaki moyuda. Po ba marché za la mingi. Ya benda ba client. Po ba yebiki mwana moyuda. Bazo sala makambo na bango ya mbongo pona bozwi. Ezana Mika. Papa Kabemba. Papa Elebe. Papa Sirvens Bolek.
On a une Bible, et bino on a une Bible. Watu wana basalaki nini? Libota ya Lewi. Mabele bazaki kobima te. Yeka mutabimaki akenaki kobebisa. Batangela biso na chapitre na pesi. Mutla muta expliquer ndenge ya ebeli. Osala nini garçon anasalaki? Papa Kabemba bana. Na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santo. Nkolo tata Molimo Santo topesi merci mingi po pesi biso liloba na mpoko na lelo. Mokanda oyo Nzambe Molimo Santo apesaki biso totanga ezali na mokanda ya basambisi bilombe na lingala Kinshasa basambisi. Donc on juge en français na chapitre 17 ndega pesi biso yango na verset 12 ti na verset 13. Nani mu biso ne tolobaka ntango nyonso toki tata pesi yoko zwaka eteni wana yoko maîtriser metanga nyonso pote o assimiler ezala makanisi na yo kitoko biso tangi pona ngonga na komo na tata na mwana pe tata Molimo Santo. Muto mukanda balobi Mikaya do Mika oyo papa lobi asali ndaku na ye ya Nzambe. Tokera verset 12. Elenge ya Levi ya Levite andimi kovanda epai ya Mikaya. Mpe Mikaya akamataki ye lokola mwana na ye. Akomisi ye nganga Nzambe na ye. Bongo alobi nakanisi sikoyo Yawe akopesa ngai bolamu. Mpo Levite oyo akomi nganga Nzambe na ngai. Na komo na tata na mwana pe Molimo Santo. Lokola tozali batata pasteur Misato motola mutokozo eteni oyo tata Nzambe Molimo Santo apesi ye. Mais mokando totangi ya bale 8 tolandi moyuda wana ndenge ake kokota pona bisala sala pona kuwela wela pona kuzwazwa kokanga motema ezaki pasi pona ye nde akedeki kokota kozwa musala epai ya mopakanu moko mpo ete akokozwa bomoi azwa vi kuna nde akomaki lokola mowumbu na ye akomi kosala ye musala akomi kosala ye mbongo likolo na ye. Mais eteni wana epesami na batata pasteur bakolanda. Eteni epesameleki ngai ezali introduction oyo tata Molimo Santo auti kopesa pona ntina na mobeko. Mobeko. Tina nini mobeko eza kolia nzete epai na biso. Ekeke na ekeke Nzambe atiaka kapita pote akwa kotambusa. Ye moko atambusaki na ekeke liboso. Nkolo Yesu ye kotambusa na ekeke na bantoma. Sika ekeke epe ya mine epesami epa papa Simon Kimbang. Banzembo elobi na biso ete lingomba ya ntoma eutaki na lola. Nzambe moko Nzambe nde mokonzi. Biso nde baangelu. Baangelu bakotambolaka na mobeko, batambolaka na mvola ngani te. Yangwana esenge na biso totosa mobeko makasi. Ndenge tata Molimo Santo auti kolobela yango. Tokotosa mobeko makasi. Ezala mobeko lingomba, ezala mobeko oyo Nzambe alobi na biso epesamaki na Moïse. Soki tosi mobeko makasi, solo Nzambe akosepela na biso, tokozala balingami na Nzambe. Soki tokotosa mobeko, Nzambe akopambola biso, pote tokozala pene mingi na ye. Soki tokondima tokotosa mobeko, Nzambe akokolisa kondima na biso na ntina na musala na ye
toyeba ye solo solo mpe tosalela ye. Nzambe akopesa biso elonga soki tokotosa mobeko na ye, elonga na molimo oyo tozali koluka lelo, indépendance spirituelle. Tokoki kokosama te soki ozali molingami na Nzambe, ozali na elonga na Nzambe, okokosama te lokola elenge oyo akosamaki tango batata pasteur bakodevelope yango. Mobeko ekolisaka bondeko ya mutu na Nzambe. Poto ozala ami ya Nzambe lokola Abraham, ezali kotosa mobeko makasi. Nzambe akozongisela biso biyano na makambo nyonso oyo toza na yango na nzela na losambo. Mais soko za na mobeko te, ne tolobaki mokolo na te losambo na yo ekobwakama. Mutu nyonso meme oyo atekaka marchandise ya kitoko. Atekaka marchandise ya propre. Mais soko expose marchandise ya mabe, bato bakosomba te. Marchandise na biso, mabondeli na biso, ekende tata Nzamba yambango, ekozala lolenge nini. Esenge to bibongisa malamu. Mobeko kosalisa biso kaka na Nzambe te. Mobeko lokolo tozali na kati na mokili awa, mobeko pe kosalisa biso awa na kati na mokili. Na baninga na biso. Tokozala malamu na baninga na biso oyo to bazali kati na biso. Mikakatano kozala te kimia. Ekozala na kati na biso, mpe misala ya Nzambe monene komonana. Mobeko ekopesaka biso esengo. Mutu azala mobeko azala na kobanga te. Akosala musala selo mobeko ndenge eza kotinda, akozala kobanga te lokola mutu azala misala ya boye na boye. Ato folia osengelo sala boy po soko kotina ndako sali boy soki asali te akoza kobanga mais mutu azana mobeko akobanga ka bongo te. Mutu azana mobeko akoki kolakela mama bete Nzambe akolakela ka mutu mabe mutu oyo azana mibeko mabete kaka Nzambe da lakela ka sepela te na ba oyo bakotosa ka mibeko na ye. Esenge na biso soki bazo pesa biso mobeko parce que tata na biso yezala nkolo Yesu atosaki mibeko na Nzambe. Abaki ata imoko ya mobeko kokweya te. Ba chapitre to kopesa te parce que c'est que dans le chapitre au papa pesi. Donc nkolo Yesu atosaki mibeko. Papa Simon ke mango yende avandeli yango peza ko vandela. Ote akolisa yango akomisa yango makasi epesa biso esengo. Lokola nkolo so tosaka mibeko papa Simon ba tosaka mibeko biso bana na ye toza na kati na lingoba biso ba yetobi toza ba angelu to utaki na lola na ye esengeli na biso tosa mobeko makasi mpote yango esunga mobeko mutu moko soka koisi mobeko ekweisaka lisanga yango toza ko éviter toza ko lobata ko te ben filtrer ba neutre ba mona na soso kati na biso te. Parce que la conséquence c'est que ça la très néfaste. Total à Cannes à s'infiltrer qui n'a qu'à tirer là-bas dans Israël, na moksala oya sala qui a mabé et puis ça qui est conséquence. Mais soukanaye, bah boba qui est, mpote ba peto la libota. Bah enyo se basali kobe bisa musala la Nzambe na nzela ko zanga ko to se mebe ko na Nzambe ya solo mayemaso c'est la biso liboso ko za la passe. Ya ngala batata ba maman nkolo yesu tanga za côté ya l'école na ngomba za ko pesa biso ba orientation te soki bo sali oyo e ko sala boy soki bo sali oyo to ko sala boy biso nyos esa mobeko lingomba kuna na mobeko ya Nzambe balobi ko bomate mais na nkolo yesu alobi ko yinate po soki obandi ko yina ozana jalousie ozana haine ozana keti ozali ko wela eloko ya bato suka okoboma soki obomi okokoma mutu alukuta parce qu'il faut te défendre. Il y a un batata ba maman, donc sala lokola Nzambe aza kotinda biso, lokola tozali misatu na telebi wana tata na ngai, Nzambe na ngai na nkombo na tata na mwana pe mo centre. Merci. Na nkombo na tata mwana tata molio mo centre. Tata molio mo centre, merci na maloba oyo pesi na biso. Jeune Lévite wana autaki na Bethléem. Bethléem
ezali mboka oyo nkolo Yesu akoya kobota makuna. Levite wana période wana ezalaki période nano bazali na roi te bazalaki na basambisi. Levite wana moni ke pas cessé leki. Nga nazali ko me retrouver awa te. Ne lembo na ye na makoki nyonso ya azalaki nango ya bonganga nzambe. Abitika ngai nakenda koluka. Esika ya kei ake kokutana na Mika. Mika ya azalaki idolâtre. Moto na kosala bikeko. Moto na misala ya mabe. Bref, Antichrist monguna na nzambe. Kasi Mika tango ya mone Levite wana tuni yo uti wapi atenga na uti nazali Levite na uti na Bethlehem. Uti na Bethlehem ozali Levite tala batunga na za koluka bango. Po Mika na mama na Mika libota wana ya Mika bazalaki libota ya banganga. Bazalaki bato ya misala mabe. Alors omoni kaka ndenge bazalaka bato nyonso tu ndenge bato babongwana kokansaka yazali ndako ya nzambe ndenge batangi biso na Bible ndako ya nzambe no ezalaki ndako ya idolatrie ezalaki ndako ya banganga ndako mabe ya misala moleli. Alors akamati etango ya akamati na mosala ne ndenge batangeli biso asepelaki alobi elemo oyo mosali na mwana na Levite oyo na biloko ezali na ye ngai nde nakokoma nakoprospérer nakozwa bomengo à travers misala oyo ya mwana engagaki. Or ba Levite baza bato yoko ko engager te bazali bato oyo nzambe ate bango mise à part kaka po bazala banganga na nzambe kasi ake komiti akuna pona nini moyen de vivre pas selekeli ye mingi ake kuna pote azwa ndenge ya ko vivre. Eh bien Mika pe à comprendre à kotika na jewana lobi ndako yango yo nakokipe yo na ndako kolia na yo komela no makambo na yo nyonso akomi travailleur ya Mika ndeli kamo ya soni pe ya mawa nde yango wana tango akomi travailleur na ye maintenant bani ko salela ye akenaki na ba instrument oyo ya kobikola ba makambo na bango nyonso ezalaki ya bonzambe a profiter na yango. Mais sukaki kaka wana te jeune Levite wana kenaki encore plus loin parce que batu ya tribu ya Dan ba Ephraim tout ça bazalaki koleka bakomi esika na Mika ba repérer Levite wana. Donc azalaki moto moko vraiment ya valeur spirituelle kasi tala makambo elemone likambo ya motu ya ezalaki kati de tala ndenge ekokena kobeba ndenge wana. Ale bakamati ye lisusu Levite wana na babiloko na nyonso to balobi toke kosala abunga akenda sans retour. Levite wana papa de histoire ya mwana wana ya jeune homme wana jeune aki jeune to peso merci papa ndenge o rappeler na biso ba jeune na mokolo mwa lelo nzala kokena koluka ndenge ne nakoki ko me retrouver et que ko kotisa moto ne sika we longo banite nde batu bayebi loba ya kala loba pe ya sika batu bayebi ke bakimbangiste bazali batu yo bazali ne pekwana e bazali ne pakwa ya nzambe surtout pe bazali batu yo nzambe asila kotia lipambo le makasi kati na bango. Alors moto nyonso to akoluka nini a profiter a benda yo ti banda na kimbangiste nyonso to e biso pe banganga nzambe ete kuna na libota ndenge lelo tozali koloba libota ya tata kimbango pe toloba yango bongo tala batu minene tala batu alokumu bazali kokene kaka pona nini kolia moto ake kokoma muzimbisi moto ake kobebisa elemone nyonso tu kobunga pona kosukisa boto zali misato likambo yo papa tango
Papa Diangenda alobaki yango. Période biso tozali, vraiment période à turbulence makasi penza, ndenge zalaka na bana nsere ndenge biso toza ko vivre. Pona nini? Papa Diangenda naza na message awa mal tokoy ko tanga yango te faute de temps. Oyo ezali maloba ya Papa Diangenda na kati na soirée na kamati kaka extrait wana. Ezali awa na kati ya barchive biso to simbi. Papa Diangenda alobi boy na soirée. Alobi etumo ezalaki 14, 18 ou bien 18 et pardon 40, 45 ou même au boulot ezalaki de 60 à 65 to kokai kola la pogi. Mais oyo ezali koya turbulence wana a préciser et kozala etuma ya misato wana kozala etuma ya makasi ya tata molimo mon centre contre Satan. Pour tata molimo mon centre akolongola misala nyonso tu ya satana na kati ya mokilo. Etuma wana e kozala makasi biso moye to la pongite. Tant to komaki le 17 juin 1992 Papa Diangenda lobi ngai biso foto longola nzoto wana papa koloto akei yem pa lobi foto longola nzoto po mondela zali na mposa ko recoloniser moto mwindo foto longola nzoto toki na kuboneto papa mfuma mbanza akamati mokumba apesi epai na tata molio mon centre nzambe azali à partir ya l'an 2000 ndenge Papa Diangenda lobaki 2001 etumba ya makasi Papa Diangenda précisaki yango de tata molio mon centre contre Satan po alongola misala na kata mokili yango no moni yeke na kata lingomba pe na kata mokili et période oyo mpe ba jeune levite ba kei komiteka epai na bayuda epai na mika ndeka période oyo batiki bino na cercle ale bato abimi na cercle akei kuna pona nini kolia ezali kuna yake kuna bakati maboko pasi nde yango wana oyo ezalaka ya kala pe o biso toza ko vivre donc etuma yango ezali ya makasi mais Papa Diangenda naza koloba nga naza komona na kati na bino ba jeune na koza komona bilembo ya bato oyo bakotambolisa mokili ya tata molio mon centre kuna biso tozali kokende bo batela bilembo na bino yango na ba jeune tozala lokola levite oyo te ndenge pa pasteur Kabemba lobi mibeko bolingo misala ezala na biso makasi yango na Papa Diangenda ya kopesa chapitre kaka moko wana na pesi apesaki yango à l'occasion ya ba nani oyo ba conseil œcuménique tango bango ba yaki yao ndenge pe papa conseiller direct nkolo azala koloba makamo yango na lobi yango po na nini po papa yo lobaki likambo ya mikuwa na misuni levite oyo akenaki kuna komi bwaka po na mikuwa lokola mbwa mais misuni yango na papa apesaka chapitre au Papa Diangenda eza ngati ya Papa Diangenda le Ésaïe chapitre 60 verset 8 à 22 Ésaïe chapitre 60 verset 8 à 22 alobi bomengo ekoya na Yerusalemu ya sika Yerusalemu bakonzi bato nyonso ya mokili mobimba bakoya na Yerusalemu oya sika wana nde alobaki o esika balobi kuna Israël to awa bomengo ekoya et Papa Kimbangu déjà depuis 1921 alobaki yango tango envahissement alobi bino bozolela pona biloko oyo babotoli bino mais sanjo ekoya epai na bino sanjo bomengo ekoya epai na biso donc tata molio mon centre na kati ni tombo eze tuma ya makasi eloba maka heureusement to retrouver mon archive nde sanzo nde ozali kobongisela biso makasi ya malamu do misuni biso towela te na mikwa kokene pa na bazimisi kokene tozala kwa ba jeune levite tokena komibwaka kuna na mikwa wana ezali likambo na biso te totikala na kati na cercle po tozala nesika na biso parce que yo soko obimi libela ndenge jeune levite wana bimaki abunga akena kuna na banganga azako tambola tantôt chez Dan tantôt chez Ephraim kaka tantôt chez Mika sukane pesa la kaka triste mabe biso tozwa mayele totikala na kati na cercle po tozala bato misuni bato na mikwate
na nkombo na tata mwana tata moyo mosantu. Merci yawe pona maloba na kombo ya tata mwana pe molimo santu ndenge bapapa pasteur basili kolimbola malamu. Introduction na yo ezalaki na ntina na mibeko to batela mibeko olingi kote ya biso ba jeune bakimbangisa travers ba jeune na rencontre ya mardi ete ata na pasi tokangaka motema po ete makambo kitoko ezali koya liboso yango tomoni jeune levite po molewi azali libota ya banganga nzambe na bayuda libota balewi ezali ya lokumu ya monene ya respect na bato nyonso oyo nzambe asalaka kati na bango me likambo akokamwa moto oyo nzambe asalaka kati na ye aza na elembo ya nzambe oyo bato nyonso bazali kobanga me ake au service ya moto ya mokili to nganga kisi moto ya bakisi nganga nzambe to mwana ya nganga nzambe ake au service ya nganga kisi. Donc contradiction elingi kolobete biso bakimbangiste biso ba jeune to landa exemple ya muyuda to levito yote quel que soit pas to kanga motema poete makamba kitoko ezali koya etala nganga kisi wana azwi ye po na elembo na ye asaleli elembo na ye donc akomi au service na ye akomi kozwa mbongo kolia kobonga na elembo ya levite to ya mwana na nzambe to ya nganga nzambe bakomi kokabela ye donc ba avantage nyonso ekomi kokende na ye yango yo ozali kokebisa biso ete ata kopasa ezali ndenge nini tokanga motema po ete elembo na biso tokende kopesa yango na bato mosusu te po lelo mpo na pasi bamosusu bakoti banzela ya ndenge na ndenge bakoti na Rose Croix na franc-maçonnerie na makama ndenge na ndenge elembo ya kimbangisi yango bazosalela po kimbangisi azali na elembo ya makasi kimbangisi aza na elembo ya makasi soki bamoni ye na lisanga na bango baprofitaka na yango yango moni meme kimbangisi soki aza na elembo na yo te ete abimi na lingomba akekota na lingomba mosusu lingomba wana ekotya makelele makasi bapesa meme grade mbala moko na fonction po bayebi ete tokoprofite na elembo na ye po bayebi ete bakimbangiste batambwisamaka na nzambe ya bomoi ndenge papa diangenda yo na nzoto ya papa diangenda oza koloba ete soki nasalaka na bino na likolo te nakoki kosala na bino awa na mokili te c'est-à-dire towuta na bino kuna na likolo alors elembo na biso ekoki kozala tokende kosalela moto mosusu te nganga kisi to bato na mokili ata kopasa ezali ndenge nini tokanga motema po ete ozali kobongisela biso makambo ya kitoko lokola liseso opesaka biso ya tata moko akendaki mobembo molai ata kopesa bana na ye mobeko batikalaka na kati ya lopango me mosusu mpo na kozanga patience kokanga motema ezalaki te akatisi ngambo asote mire akekota na ndako ya tata wana aza na restaurant na ye kolia akati pe mosapi tango tata yaki na bomengo nyonso ye lokola amonanaki na mosapi tata wana alobi oyo mwana na yo te ya ngai donc arataki bomengo mpo na kozanga kokanga motema donc leçon opesi biso par rapport na likambo papa yango wana quel que soit pasi tokanga motema po ete ozali kobongisela biso makambo ya minene tolanda exemple ya levite oyo te nganga nzambe mwana nganga nzambe moto batosaka babangaka make na service ya nganga kisi ezali likambo ya soni pe ya mawa me biso tokoya na motambo wana te nakanisi papa maye moke tokoki kobakisa yango wana. Merci toyoki pe tolandi ngana lobi kaka ba pasteur ne ba koteya biso mateyi na bino ekoteli biso tobomi pe tosalela yango pamba te tala nano na mokili komi na mpasi tata nzambe nde alandelaka biso ntango nyonso
soki obotami oza kokola komi mokolo lobi koyoka otiki biso na mokili towumelaka te kuna na likolo towumelaka bie towumelaka te ebongo ya mokili omoni bobange ya tata nzambe ezali nini liboso towelela nini oyo etikali ye moko akopesa oyo tozomona bisengo awa bisengo eza te kuna ndenge nkolo yesu alobaki ngai nakei nake kobongisela bino bisika kuna na kozala bino nde bokozala kuna bongo bie bongo te yango wana balobi omibatela tozala bana mibeko balobaka mingi na eglise kimbangisi te mibeko na mibeko eza na ntina awa towumelaka te kuna nde towumelaka yango tosengi nga na telemi nano wana napesi papa mbenza na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci papa. Papa pasteur Kozonga na bino.